Jackie News et Télévision. L'homme simple, José Young. Patison Mabian, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosolam, yeah, yeah, yeah. Sosolam, Mbote na fidèles internautes et surtout nos très chers fidèles abonnés d'E-News Télévision. En tout cas, je vous salue partout dans le monde là où vous êtes. Comme vous le constatez, Nazana Katia hôpital cinquantenaire au Wapi Toyaki en fait kozwa ba image ya matanga ya ndeko na biso comédien Awilo au Wapi akufaki mokolo ya un certain 17 décembre na occasion ya carnaval ya héritier Watanabe mokolo ayaki ya mbabeta concert na ye na Biscat ndende kwazwaki likama oyo wapi après sima mikolo ememaki na koma après sima mikolo lisusu eyaki komema ye na liwa na koloba mingi te na kolinga ete bolanda oyo wapi ezali ba image ya ba obsèques ya funérailles et bongo to se retrouver juste après pour to clore. Je vous laisse la place de suivre. Donc. Voilà, nous invitons rapidement tout le monde derrière la main. Nous allons demander à l'association nationale de calme populaire de s'apprêter. Merci. Là, je vois Thérèse Dia, Mayonnaise.
Voilà, nous continuons l'organisation. Merci de être là. Merci d'être là. Voilà, merci. Merci. Le groupe, le temps de vous représenter. Voilà. Ouverture également. L'ouverture se termine rapidement. Merci pour Palitoumba. Voilà. Merci vous, madame là, pour la grande famille des artistes comédiens. Abiel, merci d'être là, Abiel. Bon, je continue à Nicolas, merci d'être là. Rapidement, rapidement. Merci d'être là.
commence rapidement pour déposer sa boîte de fleurs, le groupe Amari. Rapidement. Les parents sont prêts. C'est bon? Ok, j'approche rapidement. Le groupe Amari. Justement, le service posé par Avignon rapidement pour représenter la mission. Rapidement. Yes, okay. Voilà, Aïda également pour ta vie à trouver le bon. Merci beaucoup Aïda. Vous honorez Aïda. Tu aussi la tête. Tant que tu as la moine, na moine ou robotama. Donc, tu vas nous cancer. Il y a un web à nous pèse biso volonté. Mais souci à osunga bana. Ok. Oui, voilà, merci. Toyeli yangote. Na mtade discours te atobande na ndobara toyeli yangote. Toyeli yangote. Déjà parce que aux gens les leçons na leçon te. Bakenda na banka ba kozwa musicien. Na éviter. Ba continuer. Na éviter. Bakata. Na éviter. Ba bon souvenir na ko na ko. Mutu malamu. Akase pour le bagage. Ayaka tournage avant, azala bien na baninga. Donc ponanga ze muninga malamu. Donc ndeko malamu. Na éviter. Est-ce que ba obsèque ndenge l'équipe oza na plaisir ya komona ndeko na bino comédie ba ndetinga na zui message puisque là-haut veuillez montrer ça mercredi pour bakunda jeudi. Je trouve que bato batie loboko ba bata ko féliciter.
parce que na remarqué na matanga wilo jeunesse ya trop nyolo baké ba jeune bazwa bina mambu na maboko. C'est une leçon, il y a des vieux batailles à peine en musique qui ah tu tiens le colo penzate mais va péchon baché basai quand même fort mambeleki. C'est là on va vivre baté maintenant le coloté par rapport à l'obsèque. On a remarqué absence là-bas. Le colo ya ko soutenir. Pourquoi qui s'en a évité? On a remarqué na matanga ya wilo plus jeunesse née. Aux âges d'accord nanga banana bututi lelo. Jeunesse penzande et na comprendre que jeunesse c'est comme on relève à mambo. Très bien. Dans le sens wana. On va dire que la vie temps on soit relève. Basi que la biso te tous aka biso nyonso. Maintenant lobi kaka jeunesse peut comme on relève. De cela. Et quand on va dire on va y aller, ça va doubler. Ça va doubler. Papa, ngana intellectuel. Na ça traité pour na rata vie. Yo na si otangela boulot. Place on me manga na habité biso mba tozama ele to tozabazo. Na tobeta maswa liwa yo ngocha fertilité. D'accord, est-ce que yo ndio maîtriser ma mtunanga ye a me manga ba fertilité. Na muta fertilité te na mukolo. Très bien, na responsable na matanga yo ngotunanga ba bêtise. d'accord, est-ce que c'est mambo wana ngo tunanga eza émission oyo eza matanga papa oyo eza vie eza perte ya vie mobimba esala est-ce que place moto akozala conscient yongo tunanga makambo merci beaucoup camarade nanga ye ata na matanga toujours bassin ve nanga ya matete ve nanga matete taka générique na umbelo bya biso lote biso fanfare ndena makambo bacomédien te neti boye nazovote nani ndeko na biso dacosta nde nazovote ngai nazovote dacosta te ngai navote dacosta waza jeune neti nga azopostule mpe na bandalunga na coin na nga donc nazomona neti azopostule na coin na nga do dacosta azopostule na coin na nga nazovote na mama bato ya théâtre nayaka te mpo baza mpe danger te mais soki ngai na journaliste ngai nakosala comédien comédien akosala journaliste alors ngai na ye na matango mpo aza frère na nga tobandaki kozala na ye tout le temps abanda koencourage nga na yango omoni ngai na ye en tout cas liwa eza surnaturel na uti koloba lere mosusu econsidé lere mosusu peut-être na ndenge mystique a fourmi ça reste à vérifier wana ngai na kosenga libota bakembala moko kotalisa liwa ezalaka bongo ebongo yo mpo bino bozwa kize kaka kingani mais lere mosusu ekoza o 10 000 mbono masa na ngai tokutana kuna oza makolo ngai na ya na kaka namema wana nakoma kaka te yo yebelanga na mutuka ti lelo nazala na mutuka mais naloba na yo yo yebi alors na yango ngai nayeka juste mpo na komobilize bayaya ke tozala me moral oyo akufi ete ya mpe biso bokendaka bikendela te ozo comprendre eza kaka soki peut-être boye bozwi moto bawana boke te mitala nani eza bacoïncidence ya vie ekoyeli ye akufi que son âme repose vraiment un peu voilà bao baya baleki bao batikali bato ateetre oyo baya baleki bao batikali mais oyeba oyebi yango te nani azwi tan te bao baye te nde baza na impact te bao baye baza biloko te na bao omoni bao baya nde baza na impact bao batikali baza sans impact wana moka na bango wana kope na bango bakabona papa merci beaucoup ma chérie kitoko dans les bons fille de loin toi qui es fille de loin les sauveurs ça ouais la même bango ouais na nga wita poto mona la vie de l'homme qui est moto to matina caméra voilà soit moi que la tante Linda na mayonnaise ne ba matanga na Nicolas Carl neni na carnaval ya héritier akendaki pe carnaval ya matini polo na carnaval ya mayonnaise ba mataki na carnaval tenga na yepika mais ça n'a pas de bande mais c'est sauvé peut-être pas ça mais comment le banamo toza na TV bato do ba sorti na so na ko tina ranki biso za na biso
bakankina oyo bamisisa bazala nango mpe sozala olobi bakobenganga nzonzingo na na matanga ya wilo tomoni beaucoup plus bajeune bapapa vraiment baye te mais aza jeune oyo olingi nini aza jeune. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Sincère condoléance. Merci. En tout cas, on a bandé retour à Euro. Merci.